Oui, salut à tous les amis à Gats Love International Venture Glivansi Glenzambe à Pambolabino. Partout bozomina RD Congo na Angola pena Congo Brazzaville. Afrique pe mikilinyo se poto nzambe à Pambolabino parce que les losos so poto Gliv frappe encore. Toyeli susu na continuité à filmer na biso. Tout à l'heure qui filme la première partie na deuxième partie. Na combo ya Kindoki inconsciente, sorcellerie inconsciente. Kindoko yebi na yote. Et aux allez continuité, batu banaye ko Lucas suite nango tellement makasi. Mais suite nango ya mko ninyo, toujours ninyo, et lelo eye, yango nakata Gats Love International Venture. Na ba acteur pe ba actrice ya bien ya Hollywood na film yango lokola Tonto Dike. La belle Tonto Dike a joué tellement bien. A joué tellement bien. Avec Frank Artus. Na film yango comme na ezali René bazo prononcer Rina plus souvent avec Miss Minene Yves Essine azape na film yango Ami Amaka et Tonto Dike jusque là ça va film oyo mutu nyosa ko se retrouver maman na biso Joy Kalu Mwaimiri mama ya Amaka na film yango akufa déjà depuis première partie kasi yende source ya makambo nyonso avec les beaux gars Michael Gatson. Film Ezamoto. Divided Off. Serment divisé. Film Nabiso, titre comme un peu modifié et comme serment divisé. Divided Off. Soyez prêts parce que c'est parti. La troisième partie avec Mr. Bell Blue Weather. Nouvelle idéologie, nouvel impact. Le choix du peuple. Bazo font un portail. Kobo santé place to soukela ki na deuxième partie. Bipai wapi Tonto Dike na film kombo nezali Amaka. Abana ko betela mubali na ye René Lisolo. Ndenge nini papa na ye akufaka. Ndenge nini makamno esalama na famille na ye. Parce que René le bete je n'en peux plus. Trop c'est trop. Betela nga nyonso esalama na famille na yo. Et tela Amaka na masa na ye ba wuta ki na bango quelque part. Na mutuka na bango ya bien, oui la vie était cool pour na bango. Basi mibali ya kitoko. Boy madame madame. Oh, merci beaucoup. Trabla mon peuple moi frappé bango abua ki basaki bazaya nango et puis oh wuti na kata ndako ya bibi boye mbala moko yebe mon peuple on bêtier. Oh. Oh. Désolé. Nana boke binyoso. Oh. Boy malamu oh yaya. Oh boy masunganga sunga nous. Mais ekosuka boni dans ce film. Ba oy ba uti libanda bazo ya boy mpepe moko frapper bango ba sachet bazali na maboko. Na senti loko moko étrange kwa na libanda. Bili bo senti yango pe? C'est étrange. Na remarqué de bili bo koti na ngada lupangu na yena hotela bilobo sombi. Na yoka somo bo loko mpepe zali ko siffler. Et traverser ngai avant na bango ikelaki déjà ka boye ngapi na santa kyango ngapi ya onga na santa iko na libanda ya solo penza oui ndito leo kota kota ne beti biso ezele ko utaki liba na ndako zo bimasiko libanda yo po santi yango oui yo utaki ko na ndako zo bima oui siko eke wapi au juste ekelaki direction wana po nini Nabo quelque maman moi imiri mama azaka na no maîtresse azalaka directrice école monde balobaka na deuxième partie je me souviens encore maman na biso yona maman na biso Joyce Kalu na vie réelle kombo na ye Joyce Kalu kombo na ye véritable kombo na ye ngwana na film oyo azali moi imiri na nabo tremblement même force wana eye a on a biro maman et traverser ye et kei ko bima la fenêtre Nana bozo. Ils ont acquis. Mama kobanga o wapi la nabo kebi nyoso. Oh. Eko suka boni dans ce film. Ah. Mama komeka kolela. Kobo santé la partie nyoso totala ka déjà la deuxième partie. Ezaka moi rappel muke. Bazongi biso mwa muke na sima poto comprendre troisième partie balamu
Film eza tellement kitoko. Wapi papa? Ninango, wapi papa? Hein? Aza na chambre na ye. Ndenge za étrange toke nani kotala papa. Tremblement. Aba ke tala papa boye lo mo etindiki ye. Oh, Ninango. Ninango makamo, c'est quoi au juste? Na ke tala papa tremblement. Ba tindiki ye. Ba repousser la force moko. Nzeli nazo banga. Papa za kuna likolo ya dangereux. Zonga kuna la ndabo kemyo sa forcer kaka. Azo kende. Zonga kuna yo. Hein? Mais force moko zo pousser il banda sima. Votu kakuna. Kene kuna. Na okene kana makasi. Encore basi. Eza pasi. Tala oatikala ki. Aotala tala kaka. Kika mwana yebela. Papa! 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 Emini nango kuna. Nebide biza okanga papa. Biza okanga. Yemo akota ina kata. Papa! C'est étrange, c'est étrange. Papa! 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 Hey! Est-ce que tout va bien? Papa n'a pas de la chambre, mais elle doit répondre pété, n'a évité. Hey! Nzambe nangai. Hey! Nzambe na lola. Oh! Web téléphone nangai. Web téléphone ayo. Web téléphone ayo. Zo nangai. Nzambe. Téléphone comment ko sonner maman tela bo téléphone ayo sonner. Nana bo kebinyaso. Maman ya makato emi. Yo téléphone ayo sonner. Yambad. Quand même à tuer moins violence à qui on téléphone. Allô? Maman? Et là comment étrange là que ça la maman. Ni nango. Nango expliquer on te vraiment. Papa porte les autres formatés. Nazo toqué à la chambre les formatés. Il porte les formatés. Les étranges. Quand ni nango les étranges aux lobby là. Ni les étranges. Dans le côté d'Andaku, tu mu pepe mo loko somo mo loko mu pepe za ko e beti biso. E beti Michel. E keti na chama papa. Mu pepe, on l'a mu pepe. Oui, net mu pepe mo ko étrange. Na éviter les étranges. Na bande tous en danger. Ni nango? Ami. Nana za kuna Andaku na yo. Ça va, yoka. Zwa marteau, bouka porte papa la bino. Papa, assure-toi que papa n'a pas en sécurité. Bouka porte nazoya mbangu. La nalabo kebi yoso. Filme oyeza moto. Sorcellerie inconsciente. Troisième partie. Emi, lo mani maman la binyango. Yaka nwe. Yaka boye osuwangai. Itele yo zala calme, nazo zonga boye. Na kofona awate. Na kena kuna libanda. Hey! Nabo kebnya so ninango. Est-ce que c'est l'heure ma bé? Yo me tire la besoin tire. Oh, ko se panikete. Na fala no nganda koyo, ndaka milimo yo. Na no nganda koyo. Avali kamwe ko milanga o. Tela, batila mbanga na yo. Soko boy ko suanga ke na yo. Qu'est-ce qu'il va pas? Eh mi, toke box sai. Eh! Ninango awa. Yaka. Nzambe na ngai. Tika mu pepe o ezala te o ngana to santu na biyo nga kuna. Oh s'il vous plaît vraiment ezala bongo te quelle sorte de signe oyo. Ni nango juste. Ba na ngai basi bazala en sécurité ba ko se ba ngoma bete pardon mu ba na ngai. Na ba na ngai basi. O ezali signe malamu te. Ezali signe malamu te du tout. Non. Nana ba kebe bazui marteau. So bouki pot. Emi zela. Emi ni nango. Ifrabu hein? Abeta bazo obeta mardote. Non ko kate obeta. Abeta boy marto bwa kami nango moko. Hey! Nzambe nangai. Non ko obeta mardote. Emi asiba marto zongi sima. Hey! Dans les villes nzambe na lola. Ki mata to longwa eza dangereux to longwa wa. To longwa yo longwa ni wana ngana zo marto.
Il faut la belle. Quand si bango de tremblement. Bouile. Koti dangate. Yo, ya, boy. Ni nango madame. No. Te prends mes athées. Prends mes athées. Oh. What do you think is going on here? Qu'est-ce qui se passe à ton avis? N'a habité. N'a habité, c'est étrange. Are you saying something like this as now? On va mettre un peu de tikala au salon matin à Ndako. Te. Nanu te. Oh. Is their father a cultist? Est-ce que papa y a ami azara mtakisi pour ne kolo baboye? Always sick. Balo bazara toujours malade. Said I don't know anything. Na yebi te. I don't know anything. Na yebi pe loro te. Na ndabo kebnyaso. Awa nena nango mutu mwana ataki pembe kuna na pembeni. Atelemika wana na ndabo kebnyaso. Mama zo kumba mutu kana yawa. Na mupanzi kuna mutu mwana telemaki alataki pembe. Na ndabo kebnyaso. Azongi sima. Atali mutongo. Tala mutongo malamu na ndabo kebnyaso. Mama, tremblement. Mama ngalimo aki. Akiti be mama, okay? Mama utozalawa. Mama nanga utozalawa. Mama utozalawa. Mama. Hey! Nzambe na lola. Mama oyo awuti komona koko ya Emi atelemaki wana. Mama na ye il semble kakufa déjà na ndenge lisolo zo kendele. Il semble na tawana mama na ye ja kufa kato yebi na lute abimelaki ye. Na ndabo kebi nyoso. Sorcellerie inconsciente. Awa Emi to ami Amaka. Amaka. Demo mo kaza kuna kati. Karambanga. Michel, oza famille na biso. Barobo wa mutu mote. Koko ganga te batu libanda bako yoko ya bimisa kama famille na biso. Ami to sa ni yango. To vana ka tozela mama, ça va? Soka ninga sala biso mabe, ninga sala biso je mabe banakala. To vana ka tozela mama. Abete soki demon ninga sala bango mabe, ninga sala ngo banakala. Ba vana ka bazela mama zala calme. Na kombo na Yesu, na beli makila na Yesu, kati na biso, na kombo na Yesu. Nzambe na ngai. Na biso to longwa wa, oso sentir siko Makila na Yesu. Na couvrir partout na zingi. Makila na Yesu. Mutuka kuna libanda la ndabo kebi nyoso. Mutuka eyaki. Sans doute mama il faut za ndabo kebi nyoso. Michel, Emi, maman est déjà. Mama ye nazo banga. Wapi Amina Michel, bala kuna kati. Allez, mbangu. Mama Zela. Eloko moko étranger ça na kuna kati, ça va. Ça ira. OK, ça ira. Oh, mama ye mbangu na mama. Ça va. Mama Satan za ndako yo. Démon zawa. Ça va, ça ira. Tela. Nyoso za malamu. Na ye déjà obongisa nyoso. Eza pasi la ndabo kebi nyoso. E kosuka boni dans ce film. Mama déjà ye. Tela na longwa sikwa. Ndako za makamna zo comprendre te. O famille kindo ke openza. Eze lo wala ken lo wanda ko. Na yo ka so papa na bango za na so na yo abela ka no net ka za na mbonga kisi so pa za na yebite na ndabo ke minyoso mama fongoli porte il faut tremblement mon pepe ngo yete bimaki nango tala ndenge papa komaki na kati ni nango porte fongami peut-être papa fongola kiango tango lamukaki. Tale longa papa ne komi bangusu. Apoli deja na bangusu. Bazo tambola likolo na yela na bokebi nyoso. Filme oyo eza lokola ba filme msusu te. O na yebi na ndenge esukela. Papa komaki na bangusu na nzoto na bokebi nyoso. Tremblement Amaka Emi a piqué émotion. Akweyaki. Michel atikale ya hotelema. Nzambe. La ndabo kemneso tremblement tozo na réalité ya film tozongi lisole sili
yango nde makambo esalamaka ti papa nanga akufaki papa nanga akufaki boye I never told you this before. natikala jamai koyeba biso makambo nyonso oyo My mom instructed us. mpo mama nanga ayebisa ye biso totikala jamais koyebisa mutu moko makambo nyonso esalama mokolo wana But you're not anyone. kasi yo oza n'importe qui te You're my husband. oza mobali na ngai My family. oza famille na ngai ya liboso Really? chéri René loba quelque chose bébé ah bien oui eh bien ozali nouvelle moko oyo la plus choquante natikala jamais koyoka eza terrible est-ce papa na bino azalaki moto akisi to nini yango juste yebisaka nani po kotala makambo explike ngai awa mama solo nyonso oyo eza vraiment bizarre makasi I can say. nayebi te vraiment Truest. ka vérité ezali ke I have the faintest idea. nayebi même pas je n'ai même pas la moindre idée soki papa na ngai azalaki moto akisi to te nayebi te kasi Remember that when my father nazali koyeba ke ntango papa na ngai akufaki and Teresa came back from the village, tantine Thérèse awutaki village ayaki I never met her. oyo ezalaki la première fois namonaka ye première fois na ngai nakutana na ye je me souviens encore Hush. azalaki motu moko Everywhere. trop dire Involved us. e bamasolo mpe ezalaki partout bato bazolobalobaka makambo ebele si papa na ngai From school. ntango mama na ngai awutaki ekole azongi Cups was quickly taken to the village. nzoto ya papa na ngai bamemaka yango na village mpo na enterrement mpo na bacérémonie na bango After that, après yango back to the village for some reason I don't mama na ngai akendaki mpe na village mpo na baraison moko nayebi même pas know. The rest you already know. le reste yo oyebi déjà chéri yebisa ngai tu penses moi ke ngai nayo toza en danger est-ce que tu crois ke ngai nayo toza en danger ndenge nini bien naloba premièrement mwana biso gift abotamaki au même moment ke mama na yo akufaki nsima nango eloko na kingo na ngai gift asala ngai atie nga manzaka oyo eloko oyo mystérieux oyo na kingo na ngai nsima lisolo oyo bizarre outi koyebisa ngai nde papa na akufaka basinyo nyonso et puis papa na yo banoyebisa ngai banoyi kobanga ke na village na bango nayebisaki yo boye sheri elona nayeba eza te makambo nyonso oyo est ezali kaka bacoïncidence ya pamba ou bien ezali vraiment ordonné organisé Are you saying my family is cursed? olingo lobi ete famille nange eza maudite yango te nalobi nana sava It's alright. ça va pas de problème You have made your point. olobi ofala oloba I am evil. ngai naza mutu mabe naza ndokine Only ill luck. namemeli yo malchance yango ndingo loba yango ndo ndingo loba me olobi yango kaka na ndenge moko ya mbeli ke famille nange eza maudite tolakela mabe yango ndingo loba Henry, Henri you're now the head. yo komi siko chef de la famille mobali ya ndako Is there anything going on in est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe na famille oyo ngai nayebi te to biso toyebi te eloko te eloko te ndenge ni chaque fois tantine Thérèse ayaka awa yo na ye boke na libanda bokende kosolola après masolo na bino boyebisa biso pete nini yango bosololaki or are you people saying we're not obi masolo ete toza so bamembre te ya famille oyo right to toza na droit te ya koyeba qu'est-ce qui se passe na famille na biso n'est-ce pas toza na droit et puis mutu moto aexplike biso ndenge nini eloko ekweyaki foto ekweyaki mpe epasukaki boye yoka mpo nini biso continue komitungisa mpo na makambo ezanga ntina ere nyonso tozosolaka na tantine Thérèse mpo na baarrangement ya kokunda mama problème munene ekomi wana villagers have not ndenge nini bavillageois bazali te koye mpo na biso koya kokonsole biso depuis mama akufaki close friends and relatives. même bami na ye très proche She was alive. ese mama asalaki lelo mabe ntango azalaki nano en vie eza na makambo mosusu bakoki kosola yango en public te d'ailleurs nzoto ya mama ebembe na ye ezali très spécial tokoki te kokunda ngo kaka bongo lokola na n'importe qui And Ami
Et puis, ami, tala, bino, ni na kubo tungsa kubo zambete nga boy. Ezi zama kama mbongo, mbongo mtezangi, soki mbongo na zala mbongo na koko bimusa mbongo na nga oyebi yango malamu. Tala, buchi, yoka, ezama kama mbongo te. Papa investisaki mbongo ebele pona biso ava kufa. Mbongo za problème te. Yoka, tala, nanasu mwana mukete. Soki eza eloko mo ezotambola na famille oyo eza mabe, yebisa biso. Yebisa biso. Eza famille biso eza elakela mabe, eza sous malédiction. Eza teke nazali ko souhaiter yango to nini. Kasi na bandisi ko douter makasi na makambo kamde ekendela. Na yebisa yo boyi. Na yebisa ko toujours koloba te makambo oyo za sir nango te oyo yebite. Ndene ko loba ke famille eza sous malédiction ndenge nini? Ari, te mama kufa kina ibandeli. To bana ko pesa amaka forte. Si mo pesa so conseil to pesa forte na ete to comprendre que zaki forte amaka te. Ka sikoyo. Olingo lo beleko mo si amaka. Mbala moko kati. Nini yango ngo lo basira amaka ami? Ari. Nazali mutu mo très curieuse. Qu'est-ce qui se passe dans la famille vraiment oh yo zali ko bomba na ebite komi tumsa te bomba li selongo na mutema na yo bomba ngo bien kasi nyonso ko zalanga na ko trouver on kaka nazo suna confiance na ote Henri désolé nde na lobi bon désolé nde na loto lobi loboye désolé vraiment yama téléphone sima na boke binyoso qu'est-ce qui se passe na muto? Qu'est-ce qui ne va pas naïe? Qu'est-ce qui ne va pas naïe? N'ébiteo. Baza tellement curieux ba qu'est-ce qui se passe? Henri a solaka na tantine Teresa ya kobata mabata en secret. Nous ne comprenons pas comme ni nango et puis pourquoi Azu appelle à quel solaka na libanda? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Nous sentir ango vraiment la famille. Nous sentir ango. Oh. Il y a quelque chose là au-delà na yezali ko lekela ye penza. Yoka malamu. Na baye buzoba oh na kata ngo sikoyo. Na ni ngo bana comprendre ote. Oyebi de quoi est-ce que je parle? Ko sala semblant te. Yebi saka ni na sala mai kuna na yeba nyoso. Yebi saka ni na sala na village. Ami. Okomi ko zo ganga ozo confondre ngai. Oyebi te de quoi est-ce que je parle Henri? Oyebite ça va? Nebisa ko bandoto na ngai nyoso. Nebisa ko na zomona ka masquerade mo ko tourmenter na bandoto na ngai. Et puis si mango abongo na mama na suka. Yebisa ka sikoyo. Et la sini yango. Ezala mutu mo zali ko utiliser longa mama pona ko ataka ngai la butu to linango juste. Ou bien mama azaki na kisi to la kindoki mo boye. Ou bien ça qui ndoki ne mo na yebite na baye famille nga ko souffrir amaka ba question ni ngo tuna ngayo qu'est-ce que ba question buzoba boye tela okoko sangate na yebe oyebi quelque chose oboya ko lobango na yebe le roté ça va yo nga sikoyo depuis na zo zemi mama na ko linga toujours na ko bota na village na ko bota na village a insista ki na ya na village na ko bota kuna sima nango ya ko abana ko bela e akufa ki yoka ozolo makambo oyebite amaka batela mbanga na yo na zo comprendre situation na yo sikoyo na ko proposer te ni nango zo baise na za emporter na makanisi de quoi est-ce que tu parles Henri? Qu'est-ce qui se passe dans la famille la biso yebisa na za posa yeba. Ça va na yoka yo. Maman kufa ki exactement la même ère oyo mwana nga pa botamaki. Na yoka. Pesa bébé. Ah merci. O lingi na comprendre ni na makam nyoso yo. Et c'est quelque chose qui se passe. Il y a aux organisations des coïncidences. Tu ne penses pas que Masolabo il faut seulement en privé awate.
nalinga makambo nyonso esila You have to tell me. ndeko na nga za makambo ebele fa yebisa ngai Henry, Henri Amy, amaka are you with some people? oza na bato pembeni na yo nazoyoka bavoi pembeni na yo wana Henry, Henri did dad not have a n'est-ce pas papa azalaki na elembo moko boye na kingo na ye awa neti batiaka ye manzaka yango bena ye kotungisa ye makasi ti aye kokufa n'est-ce pas and that man became e elembo wana ekomaki cause ya maladi ya papa na biso Amy, amaka I recall all that. tela biso nyonso toyebi nyonso You're wana not supposed to be disclosing esengeli ntongo lolobaka mafamili na biso na miso ya bato mosusu outsiders. In epo ya bato ya libanda baétranger eza malamu te olobi baétranger bato say out olobi baétranger ni quel étranger soki mama tikala jamai koyebisa biso tokanga monoko emi need you to shut. nalingi okanga mbanga sikoyo koloba eloo mo te You have no right to talk. oza na droit te koloba makambo boye You don't know what you're invoking. oyebi te nini ozali koinvoke indirectement tremblema mopepe moko ebeti neti licence neti nini la nayebokemi nyonso kumo boye alo alo Hello? alo nzambe nalola eza moto ça va bien oui ça va bien ça va oh how's my daughter? poti mwana ngai Fine. aza bien aza na ebien ye yo oh Just so confused. naza na confusion makasi You know what I'm saying? nayebi te makambo nazoloba nayebi pe te nandima nini yango But you just said kasi outoloba ke nothing. na outoloba eloko te I'm going for a long nazotraverse makambo ebele that right now. hein oh Henri koto oyo na mosika mpe michel aotala nyonso leki na ye michel aotala ta michel So, sikoyo he still refuses to tell you. aboyi toujours koloba verité ayebisinga eloko te Do you know that he even sent me away? ese oyebi That I was too nosy. babengana nga meme alobaki ete nazotya makelele It's not funny. mais c'est pas amusant makambo nyonso oyo Whoever says it once, of course it's c'est vrai eza amusant te not. Those strong feelings. nazosentir makasi Keeping ke secret. tantine Thérèse na Henri bazobombela biso secret moko What beats my imagination? eloko ezokamwisa ngai But we have eza te bazokasa toza bana mike toza na droit koyeba nyonso toza na famille na biso Of course we have the right. bien sûr que oui toza na droit We have the right. toza na droit koyeba nyonso No one is willing to talk. kasi mutu moto aza prêt ya koyebisa biso vérité yango They will eventually. en fin de compte bakoyebisa biso nyonso bazali kobomba ekobima Question still remains. question eza toujours Now that no one is ready to talk, ndenge mutu moto azoyebisa biso vérité tosala nini yango sikoyo We wait. tokozela kaka Truth eventually. tokozela ti vérité ekobima tokozela oyebi nango knowledge comes to those who seek it. balobaka bolamu yaka epai ya bato baluka yango il faut être violent il faut toluka yango tovandaka tozela ti vérité ekoya oh c'est quoi au juste What are they invoking? kindoki inconsciente sorcellerie inconsciente filme oyo eza moto mutu nyonso akose retrouve partout bozwami ekosuka boni dans ce filme nzambe nalola asunga nzambe nalola asunga All start. makambo nyonso oyo tala vraimen ndenge ebandaki oh I remember running into the most beautiful woman I've ever met. nazoyeba ke amaka azalaki mwasi kitoko makasi atikala jamai kokutana na ye liboso tala ndenge ezalaka rene abandiki koresone makambo esalama na kala ndenge nini akutanaka na amaka amin oh nabokemi nyonso tala nde bakutanaka oh rene oza ami na ngai ami amaka nayebisaki yo oyo voyageaki na village mpo na enterrement ya papa na ye oh comment ça va mes condoléances vraiment s'il vous plaît les plus attristés oh ça va ekoki omituza te aza makasi déjà makambo yango eleki nango oui naza fa oh You are children. je vois ozali vraiment na molimo moko très fort That is inside. molimo ozali koluka motema moko eposede yango René oyebisaka te koza poète No, man. te nazali poète te 6 for a home. molimo nyonso elukaka toujours ndako place wapi ya kovanda e ndako yango ekoki mpe kozala motema soki motema yango eza pre ya koyamba molimo yango ami yo mpo oyebisaka te okomi mpe poète poétesse ah ça va zela mamuke What has come over
Ni nango comme lion. Like butter there. Ni nango. You like him? O comme il logo poète. So sepe na ye. Just met him. Dina kuta na ende no golo la sepe na. Ya za bien. E kasi Bad looking there. azana e bogar azama bete. Well, if you like him. So sepe na ye okozwa ye kasi. Eh. Friend, go. Ah, yope, zalaka bongo. Eh. Ah, ça va, penza. Sima. Tala ne ba kuta na ka izalaka nde boye. Izalaka nde boye. René azo raisonner makambo ndenge zala na kala nde balingana ka ye na amaka. Awa nde wapi. C'était un autre jour. Tout le monde qui va outaki quelque part net car moi resto moi à classe. Thank you for the out. Merci pour la sortie. René, merci. De rien. Your friends are really cute. Ba master na baza malamu baza amusant. Na banzi to no sala ngo souvent makamba boye. Oui, vraiment. Meanwhile, I'm sure I'm Entre temps na banzi amaka pa ko sepela ko zala. one of you. Eh peut-être au lingana na camarade na tamo encore. Oui, peut-être. What is it? Why Ni is it nango cold? pono ko malili boye. I'm sorry, just a Désolé za moi active mo muke ya imer. fine. Eza ngo nazanga malamu. Ko ta na voiture to kende. Nake otiko na ndaku na bino. Did I tell you? I was- Est-ce na yebi na okende ndaku? So what else would you want? Wapi soko linga okende? Apa ndaku. Eza japo kwa. Your house? Na ndaku na yoto okende. Mine, Ndaku na ngai? my house. Ndaku na ngai? Wiko. Is there something that I Oye sasa eloko mbongo zo pekisa ngai? Come on, you can't do it. Yo pe ko c'est impossible. Hey, Eh, eza possible, très possible. See, I just want to catch fun. Nous allons poser na s'amuser moi muke, s'il te plaît. La mise en bien moi minena la isaka on susu. Ah, René aboya. Ça va kota kaka. Na la boy na la mise wana ne la susu s'il te plaît. Ba voix pe pas moi c'est contact. Voix moko lokola mutu moko mwamba evanda trop na voix. S'il te plaît. Eh. Voix pe pas moi c'est contact. Ah, s'il te plaît. Moi, la quand on mis sur la voix, ils ont concordé encore. Ils ont passé. Ils ont passé. Nanda boke binyason. Mon capitaine Jean-Pierre Kamba Kipoya. Ami. Ami, Ami. that face. Et longi wana vraiment amaka, hein? Tela koseka wana sourire wana. Miss wana. Oh, Oh. everything about her. Nyonso sirfi wana amaka eza kitoko. She's always in my thoughts. Aza toujours na makanisi na ngai. I would have continued thinking. Na continuer ko raisonner ka sérieux. Butu mobimba nyonso. Rude interruption. Soki eza mpona ba interruption ya Rich te. Na boke binyaso. Rich akotaki. Oh. Na boke binyaso. Oh. A insistaki ya kolala akotala nga boye te. Oh. I can't sleep. Na ko kolala te. Why? Po ni te. Oh azoko kolala te. It's lonely in the guest Na chambre ne papa eza isolé. too lonely. Inayaki ote pona fana ka ngai moko kuna ko bangisa izo bangisa nga chambre ngo. Oh, Baby, Peggy, we've been through this several times. ngana yo to traverser makambo nyonso. Do you understand? Ngana yo to ko lingana te zaka tozaka ba camarades c'est tout. What are you feeling like? Ni nango kanti ni nango yo. Some hot dude? Et que oza bogar moko trop nzoto moko trop sersi, ba excitera moi si nyonso ba moko. I don't see anything. Na omone loko te pa na yo ça va kasi. Olobi ofala oloba. Ni nango lingi. Na obanga. I can't sleep alone. Nako kolala te nga moko. Besides, it's too late. for me. D'ailleurs, Going. eza déjà trop tard pour nakaba na okende trop tard pour nakenda kuna yaro. Siko lingini yango kasi. I want to sleep beside Ongo lala pembeni na ngai awa. Fine. Ça va malamu. You go and put on. Kena nulate loko moya malamu avant yo lala awa. I didn't come here. Na yaki na ngana loko te. Your shirt. Na lati kutu chemise na yo. Oh. Ha. Fine. Ça va kasi. Come over here. Come and lie down. Yaka ya lala pembeni awa. It does not touch mine. Yaka assure toi semeke nzoto ne toucher yanga te. Who even wants Nana lingi kasi nzoto na yo touche o ya ngai. Nzoto no ya mabe wana. Eh,
Quelle violence à Mateli a traversé René et puis à Luki parti, je suis à retraverser pont na eka kota moi la mobali. Il a passé. Ni ne peut faire impression que ça va, désolé. Au beau ça na olo kanisa, ça va, zo oreyo na moko. Il a passé. Tchao. Na za posa toucher. Beau ça na impression nous allons ma kanisa na kanti nango. Na okufelo. Na mono kudute. Mwana mwasi oyo banayi na eko sepela na René. My fantasy. Oh, imagination na ngai. Oh. René na mutuna banaka ko raisonner amaka. Amaka kaka. Oh, ayeka amaka. Oh. Naboke binyoso. Eh bien, elega kinango. Maman nanga Jocelyne Kisombe na Brazzaville, merci beaucoup. Maman Jocelyne Kisombe na Congo Brazzaville. Mbote. Kwa hiyo msana teko bosa ni Jacobo nangai. Te na bosa na ite na baleka ko s'assurer que ça juste. Nana sana yo pegea sana yo. I was hoping she was here. Na kanza kazawa. Oh te. Te azawa te. Omwana zio sikoyo. Ni nango. I wasn't looking. Ana bana ngako luka pegi te na yaki ndeko tala yo. Na kanza koza mutu moko honorable. Bien sûr que oui. Le problème c'est la dernière fois que tu as yo, ozaki malili pe yuma. Dis-moi na kokisko ko sexa yo asiko yo. Désolé. Avanda. Oh. D'accord. Naboke minyaso. Oh maman. Oh. Maman. Wana eza René, Master Peggy, ayeko pesa biso ka mbote. Oh famille na ngai, bande na ngai mibali pele na ngai mwasi. Oh, bonsoir maman. Boye mala mon cher. Mets-toi. OK, merci. Ntomi meloni yango mela. Oh, koyezala soni te. Ndana biso zala ka boye. Mama na ngai azala ko master na biso cool. Bande ko nanga mibali ba protéger nganga jalousement mo makasi. Kaleke nanga mwasi très cool. Mama na biso zala ko master. Bande ko nanga mibali ba protéger nganga ndeka jalousement. Na sepeli makasi. Oh yaya. Voilà boye malamu. Merci. Yaya, respect. Yo ba charisme bele bonini. Na on se sentir lokola comme ja membre à famille yo. Aza master na ngai ya maka. Na ko sala nyos pala ko protéger ye. Yo ka biloba lo ba komi na ngoku. Ka siko ye komi et yo pe pone komi rio boy. Te sardine. Cha, yo mo po komi ga rio. Et lo rappeler ngape. Ni na ko sala garçon bongo lo ka René. Mobali mobimba sokpe mukongo ekufa eso pe mwana mbane na tele marate. O ngolo beke na lobi eloko te. O yo ngana mnona na ngate o. Eloko te samaki. Ha. Yo Peggy pone ko sala boy. Il faut que ami ezo rappeler na kuto. Il faut mona amaka na ko kufela René na présenter qui est. Hey. My advice, there's nothing there. Conseil na ngeze lo eza ngote. You don't speak bad of someone. Tela. Tika ko yo ke mabe poka po mwa mbala ngazo bwa kisaka yo. Yo ya solo. Ngala mi bwa kisaka mi kela mi kufela mibali. Pone osala boneto yebi teke mibali ba ya ko fuka mapo bonde la ngana linga bango. Na ko jeme ko mi bwa ka moins cher pa mibali moko. Tela, mais garçon a bwa kisaka oza ndimango. You want to ask him. O ngotu na ye. Kele ko tune butu mi wona na ko bonde la ngana bima na ye kaka. Na coucher na ye. Na komi la confusion. Yo mtolobi ke on ko éteindre érection te. Sikoyo komi susu. Poni ozala toujours côté la toujours ami. Hein? Ah. Come on, girl. Tala. I am not judging. Na juger la ngate o. Na combiner na zo contribuer na kompe la confusion za mi na ngai. I bet you don't do it. Tala ekoki ekoki. Haggling like Tika ko sa ko sona sana loka ba koko mo boy. Hein? don't do. Ekoki. Don't be you. Oh dayo. Surprise. Na zo kama te. I'm pretty sure I'll see you run. Très si na komona bientôt na komona ko zongela su garçon na ni obonde la bondele susu. Merci. Et na kozo kimia na ngasikoyo. Na peso kimia. Ça va? To zongi na réalité à filmer. I saw in her that led me into the
eloko namonaka epai ya maka Everyone soulmate. nayebi te Even jealous Peggy. mwana basi mutu nyonso akayimaka kende nga nalingaki ye vraimen ya solo meme la jalouse Peggy I'm married into a demonic-based family. kasi sikoyo naye kobala mwasi moko aza na famille moko démoniaque famille moko la maudite Demons of blood. toza possédé par les démons nayebi te naloba nini But I will not. oh I will not perish. te nakopermettre yango te Perish with them. nakokufa na bango te na famille oyo To survive. nakosurvivre Yes. oui fo nasala tu na survivre Survive. naza survivant I'm a survivor. nazali survivant il faut la survivre nakokufa te na famille ya maka oyo This visit is totally unexpected. visite oyo ezali vraiment inattendu na banzi tout va bien Should be the one asking. oui biso na ifo totuna ye soki tout va bien oh Why? mpo ya nini tanti teresa oyebi mpo ya nini And that is what we're here to find. e yango nde toye koyeba Our children. toye kodécouvrir toza su bana te n'est-ce pas buchi oui te tobomela biso eloko moko boye Is it our mother's spirit? eza molimo mama na biso to molimo ya papa na biso oyo bozomeka koinvoke to nini nango juste hein hey. Bravo Children of now. bana ya lelo oyo ya mikolo oyo You no longer have respect. bozala so na respect te vraiment Don't you think you are too young to be asking? bozoma te boza bana mike trop mpona kotuna baquestion boye Well, bien no one is invoking anything. mutu moko te azali koinvoke molimo moko to eloko mosusu We are Christians. tozali bakretien tosambelaka Such things. tokosala eloko ya bongo te na famille na biso By the way, a propos who is telling you nde nazoyi biso ya bino makambo nyonso ya lokuta oyo tantine fear we do not have? tobangaka te Respect. kasi respect toza nango There is something definitely going on. ezali yake eloko mo ezali kolekana na famille oyo Just start now. kasi bozoboya koyebisa biso tantine teresa Do we have a family secret? e toza na secret moko na famille na biso Buchi, buchi young, jeune bold, and curious. courageux mpe curie nini I'm yango proud of you. naza fiere na yo peti na ngai I foresee a bright future. nazomona avenir ya malamu liboso na yo tantine tika obare biso esprit tika obare biso yango te eza question Well, bien I know why you're asking all this. nayebi mponi botuna baquestion nyonso oyo You must have overheard some. peut-être boyokaki mwa masolo moko boye And your entre ngai na grand frère na bino him and your elder. peut-être entre ye na ndeko na bino ya mwasi oui We heard. toyokaki makambo Is our mother to be buried in? est ce que mama na biso fo bakunda ye en secret None of the elders in this village have- mpaka moko te na village oyo aye kokonsole biso depuis mama na biso akufaki except for all these funny cult-related women. kaka mwa basi moko boye ya bakisi boye My mother mama na ngai is well respected. azali bien respecté na mboka oyo She belonged to so many women organizations. azalaka membre ya baorganisation ebele ya basi We are only planning to give her. tokokunda ye na secret te tozali nde koplanifie enterrement moko ya malamu mpo na ye convenable omoni Word invoke, which perhaps you must have. moyo boutilize koinvoke Asking our great grandfather. elingi akoloba kosenga bakoko na biso Their support. bapesa biso soutien na bango The befitting mpo baby tokunda mama na yo na kimia I'm sorry we are not carried along. désolé bino bozalaki implike te na makambo nyonso You are not expected to engage in such. bozali bagene bokoki te kosimplike na masolo ya boye You have learned a little out of your curiosity. nazasi boaprendre mwe ndamu na kati ya curiosité na bino tantine teresa Just hope that for our own good, na banzi mpo na bolamu na biso oyo oyebi biso sikoyo eza ya solo we'll be back. sino te tokozongela yo Let's take our leave. tokei na biso buchi eza pasi fille oyo mpe azoya depa tournaki filme ya orpheline aveugle azoya mpenza emisi no mpeso naomona ngo namonaka aveugle wana orpheline aveugle o mare shosha niokola ye kuna eza pasi fille yango mpe azoya o o ami I'm leaving. nakei Aren't you going to meet for food? okozela te olia I have an appointment to meet. naza na rendez-vous moko boye How is Rena? ndeni René oh ah Peggy in the room. He's going through so much pain. René aza na chambre azonyokama mingi madouleur makasi That's why I want to talk to you privately yango na nasola na yo en privé on his neck. eloko na kingo na ye ewumeli trop Toy with it. okoki kosakana nango te Seem to see the person
convaincre ya que nana kokutana na professeur wana koko traiter ye. Oui na osala nyonso. Merci beaucoup. Merci. Ok, ça ira, hein? Ça ira. Nana boke binyonso. Et kosuka boni dans ce film. Eh bien, Peggy wana kenda kinaye. Peggy akei na ye. Awa Amina bango mususu, master bango mususu. Nini yango? She thinks that she don't use her head, Abby. Tela kanisa ko utiliser biso. Advise her to convince her husband. Na conseiller convaincre mobali na ye akele kokuta na docteur malamu. I pity Ray. Nazo yokela Rene mawa. Po akokufa na famille oyo. Ha. Thing you're carrying in your hand. Eloko osimbi na maboko na yo Because I am sure Demo oyo. things Nana sika eloko oyo. possessed by someone. Azali pe dia posséder na milimo moboy. Yo Peggy. It's not fair. Eza malamu te bakaboloba. That is not fair. Nini anga malamu te za juste te. Finish if you like. Sit down just Vana wana TV ne kosile nga na kei na ngai na longwe. Na kei. Oh. Peggy. Oh. Nana boke binyoso. Hey! Mutu moko na gangi. Toyoki mutu moko na gangi. Ami to amaka ke iko tela mbangula ndabo ke binyoso. Oh pasimba ki bébé. Nana oh. Nini nguna yoki bakele kuna. Il semble que René a gangi na chambre. Toyoka voir mutu moko gangi na chambre. Tremblement. Hey! Tremblement. Azo bunda bunda ndabo ke binyoso. Peggy akwai na mabele. Azo bunda bunda tira ngai. Nini. Yo, désolé, mambouani. Eza pasi. Azwa kinzela kendaki. Kosuka boni dans ce film. Unconscious witchcraft. Sorcellerie inconsciente. Kindoki o yebi na yote. Madame na yebi te o. Came out to see Na ye. Na mon tantine Peggy. Avani ko ganga. and she fell down Akwei. saying this place is Pe ke le place eza démoniaque. Eza possédé. Na yebi te. why would Peggy be saying such Poni Peggy ko lo kama boyke ndako neza possédé. Hein? Eza pasi. Ça va, zonga la place na msala. Peggy has had a whole lot to drink. Don't Peggy ameli masange beli yanga olo babongo. not as much. Nanga pe kanteka bongo. Mais palo na mo na mo pe clarté. Palo. Ah, nga faute nanga problème la te nga na saka wana. Na fin du mois futi ngala na nga c'est tout hein. Na ke na ko renier. Ni ya kana mo information so pe na mboka ngo. So ba okabata mo loso mo wapi. Eh bien, telle est notre histoire. La troisième partie est Suki Boekasi. Quatrième partie est déjà disponible. Na God's Love International Venture Glive en sigle. Zambie à Pambola Bino. Botali film à partir à RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, na Afrique du Sud, na France, pe partout na Gabon, Zambie à Pambola Bino. Ba film à Kitoko pe elengeza la kaka na Soso Poto Glive. Zambie à Pambola Bino. Trouvez-nga sur Facebook, tapez Mr. Obed. Oyo mona ba komi 1000 et quelques personnes aiment ça. Vous trouvez page nabiso pour aimer yango. Vous allez toujours connecté na ba information sur ba film nabiso ya Nigérian et puis ba produit nabiso misusu. To sali ya film misusu na Lingala na kombo ya Koko so na nzela ya Kolwezi film o bebe ngaka mon papa film o ya les larmes des Nero. To sali yango déjà na Lingala na kombo ya Koko so na nzela ya Kolwezi. Eza moto Nzambe apambola bino. Tout prochainement na 4e partie à film oyo porte